Matondo mingi na bino bandeko balangi bana ya tata mokeli ya yambo bana baindo ba compatriote ya Fumuki Mbangu moyindo aza moko oti koko moko ya mobali koko moko mwasi baboti baindo banso donc koko nzala mpande na koko kitele kinambo nde batondisi mabele ya mfika na bana bandombe. Donc Afrique ça nous appartient en totalité na mobimba. Matondo mingi pamba te tobungaki nzela biso baindo na kolanda mai ya bapaya yango esali biso tokoma basclave bacoloniser badominer toza kosibi poids ya bapuissance oyo bazomona africain pe Afrique ba exploiter bango l'éternité et tokokuto bapesa valeur donc toyebi te papier to likase ko ina nzete donc l'homme noir bazwa ibonga et batie na ba ibonga na ba institution internationale na ba pays développés ou ba pays riches batie moi quelques noirs mpona kozoba baindo mosusu kasi ngonga ekoki wapi Fumuki Mbangu tuko misatu na boloko 30 ans na boloko ezalaki po akende kofuta nyongo oyo baindo tobebisaki uta bakoko babiso konyokola bana Abraham ya Isaac na Jacob mabele ya ngipito nde esali biso bongo tofuta yango nde bango balekisi nyongo esalamaki te po tozalaki ba impuissance po bakoko bazalaki makasi te kasi esalamaki po ete mobeko ekangaki bakoko ete oloni nguba zelaka nsima mikolo omona kasa likolo kasi nguba na seko pikolo ozwaka nguba. Matondo moka kozwa na yaki mpavita matondo epai azali baza elongo na biso ya yaki mpavita wapi oyo balakisaki biso mpe basakolaki koyeya Fumuki Mbangu nde bakoko bazwaki bokasi ya kotelama na libération ya Fumuki Mbangu akende kolibere bakoko na baboloko na monde spirituel ya bapaya pamba te tolobaka malamu kokufa na biyamba bapaya na kombaki mopaya eza kozala esclave na nsima ya kufa na yo ozokende tout droit na bloc spirituel ya bapaya ozokende korépondre baacte na yo oyo yo osumetaki na bango oyo bango baedaki yo na kozala na yo obengaki bango. Donc soki mpo ngongani koki kuna mibo ezodépendre na bango soki mpo ozongi na bayini na Afrique spirituelle et cela veut dire ikomi bafaute okofuta su mpo nango yango eza na base tolobaka ya pauvreté ya baafricain parce que prospérité bolamu ezouta na mabota na racine na kikanda faut badécider il faut bango basala baya kotikela yo même mayele ozobotama na bacapacité wana faut molimo bima décider ya mayele kuna esika azali naye kobotama libota oyo mpo na kangola bango ndenge peuple aza na base ya lobi na ye na kopona badirigeant na ye omoni. Matondo na banzi banganga ngunza bapanzani molongo mobimba moka kozwa bomoi molai na nisongi ya nzila wapi oyo akangaki mokaba mpona kolona madesu moko motuna etunamelaki bango bapiaki biano oyo elongo banaki mpe lelo eza kokokisama bazongisaki lidesu moko na mabele kosalaka bongo ekomisa kombi ekomi ekolo mpe bongo saki eleisi mboka mobimba. Matondo na bana bilaka baza na botata mokeli ya komikokamela matondo lelo bongo toye le 31 octobre oyo toza 2023 mokolo yango ya le 31 ya lelo nini malekaka octobre. Donc chaque le 31 octobre eza date oyo ya calendrier gréco-romain ya biso te eza ya bango bazaka na fête moko basepelaka na mikila bapaya
Si tu lobé lango déjà ba émission outi koleka mais to ko sepla su ko lobé lango na mwa mulai nango pona bososoli si bana bilaka bana baindo bana ya Nzambe tata mokeli to bayeba ko kolongola koyungola mai o nyonso mopaya atangisa biso to pe bongo ateya biso po maso ya koma na mwana na ngate ya malamu nyonso ya nango ekumbeli baindo minyoko lipasi déviation à l'aliénation ekumbeli biso nde ba faute nde ba mbeba nde bebisi biso. Donc c'est une bonne purification et ça la marque na ba domaine nyonso poto comme na vision claire il y a devenir na biso koto linto za la lobby. Halloween eza bongo fête d'origine nanu anglo-saxonne eza ya biso te ya bapaya baza ko définir fête yango balobi mwana nu Halloween ça veut dire eza koloba zali veiller de Toussaint, donc veiller de tous les saints. Veut dire kolekisa butu ya basantu nyonso. La pena finir que na veiller ya basantu ya tous les santu ya ba milimo ya basantu nyonso. Opusani susu na musika kuna bazo définir yango bango moko bapaya balobi yana ilenge moko Nadine chrétien a définir abi et ça fête mais fête yango pourquoi fête yango ba sepela kango pona ni ça ko signifie pena nini par définition nango alobi ezali c'est le retour de l'obscurité, virgule, la présence de la nuit et des êtres démoniaques. Les êtres démoniaques, à se définir. Alors, c'est une fête qui se fait peur, Kobanga, lors de laquelle les mondes surnaturels et les mondes des vivants se mélangent. Donc, Mundele a celle la version des valeurs. Mundele aya a yebisa biso. Exemple, Luboka Mobali, alobeza Luboko ya bo mama gauche. Alobi Luboko ya bo mwasi gauche, nde Luboka bo tata de droite. Donc, a bongola makambo. Donc, azui mabe, a pesango bilamba, ya pemba abi eza malamu. A jusqu'au malamu, a pesango ilamba. Ya moyindo alobi yango eza mabe nde tolandi mate ya wana lokola kaka totiki kotangisama kokambama ti après de contrer lelo na babuku na programme ya mupaya mundele nde libebi parce que ayebi ndenge tokosuka tout droit dans l'abîme ayebi sorti kuna eza te il faut tozonga yango kaka vutuka vana mpambu uvidila tozonga epai tobungaka babongisi biso na spiritualité na culture na tradition na kozala na biso na bokoko na biso na coutume na biso faut tozonga pour tout ça orientation ya nzela na biso esprit démoniaque mais kuna balobi eza fête ya basantu nyonso sikoyo bekoloba eza bongo fête ya bamilimo démoniaque. Est-ce que milimo démoniaque ba être démoniaque wana est-ce que baza mabe eza mabe na lolenge osaleli yango epesi retour négatif et ça epesi retour ya mabe ne que bon mabe ce que osaleli likambo oyo epesi retour neza positif donc eza malamu ce qui milimo wana bengo démoniaque et eza milimo o baza ko célébrer et yana positivité na bango ndeni to ko attribuer yango eza mabe. C'est que ça milimo malamu mais bango ba yebisi biso ke démoniaque nde milimo mabe mais ba obenga ngo pona nini na calendrier ya mokili na bango batia mukolo wana
bazo sepela nango ba décorer bandako ba pesi bana ba cadeau na ba bas na ba bis donc veut dire mokili mobimba eza ko fonctionner na mukolo wana bazo sepela bazo le bazo mela ba chef a compagnie to sa to futa na mbongo wana donc bandeko ba christianiser ba bengananga milimo mabe e baye pa ilisi ba milimo mabe ngo ndezali po osa musala ya ba eliminasi wana ya ba franc-maçon ya ba rose christian wana ya bana wana satana nzoka biso bangunza toende kolanda bana fumuki mbango mbalongo na bosoloka ya loposo pembe donc na mukusi eza Halloween eza fête ya sorcellerie fête de sorcières ya bondoki nde bango baza ko définir yango babanda ko sepela yango za lelo te koleka lobi te oyo l'équipe eza ko dater déjà il y a 2500 ans banda ko sepela fête wana ya Halloween et au fur et à mesure tala lelo bakomi prospère et bénir bango pamboli bango mabe nango za wapi mabe ko zelaka mabe na par rapport ya résultat na ye oyo a présenter et malamu zaka malamu na résultat oyo yango il présenté soki siko toza ko envier ba mboka oyo bango baza ko sala ko bela milimo o biso tozo benga l'esprit de mort nde batangisi bayindo siko bango soki mutu akufi akomi bon saint donc bana jene mobimba babelela ka ba kufa bakoyi bongo ba saint biso ya biso batu bongo bakufa bakomi bongo bandoki bakoyi ba esprit de mort et to pesi bango bongo mukongo donc eza feti oyo baza ko sepela na milimo oyo bakoko na bango ezonga bazo benga bango et puis eza mukolo oyo mokili ya molimo na bango na baye baza na mokili ya mosuni monde de vivant baza ko koma baza ko mélanger bakoma bomoko pacte wana ko sangana wana eza na isa lokola les rendez-vous de donner et de recevoir te donc bazozwa bolongo bozwa mapamboli ya bakoko na bango baza ko soumettre ba problème na bango oyo bo bazozwa ba solution o baza ko tinda babotama ba milimo oyo baza ko inventer bazo kota na secret ya création est-ce que l'obscurité eza mabe donc bazwi molili batribuer yango na soi-disant ennemi ya nzambe satana nde molili bazwi nde sikoyo nzambe batie ye lumière molili l'obscurité eza bongo mokili ebandeli nde mokili tata mokili auto créé lumière eye koya so ozwi livre ya 2 Chroniques 6 na premier verset ya na mutu moko Salomon atongi temple nzambe apimeli kokoni papa na David supaki makila ye Salomon atongi temple batie baminda balampe bamoni mpepe ye bomi baminda alobi Dieu veut habiter dans les ténèbres l'éternel abi l'éternel lingi kofanda na molili sikoyo baye kote ya moyindo molili eza satana donc le baye bakuti biso bamoni biso na ba pouvoir na ba potentialité na biso babia baza na ndoki babi ndoki wana nde la sorcellerie kindoki nde babi eza mokili ya mabe ba pratique ya mabe la sorcellerie ndoki nde mutu oyo siko aza ko pratiquer yango ana connaissance na yango aza ko sala yango ndoki mokongo kindoki maizo salama na obscurité na molili na mokili ebandeli force moko eza kotambola kuna ndoki oyo akoti na connaissance wana ya fonctionnement ya mokili ebandeli ya molili mokili tata mokili pe ya milimo ndoto veut dire
continuité ya vie moto azaki na monde ya moi alali apemisi ndoki ndo veut dire ake sikoyo na mokili wana ya butu ya fonctionnement ya tata mokili nde azwi bongo ndoto veut dire continuité ya vie ne molimo neke sikoyo kovivre mai oyo akoya kosala lobi mai oyo makoya lobi ezoya nde basusu balali bazozwa bindotila ndotila donc alali en état physique baina balali te bazoyoka ye azoloba mai azomona bila comme kola appareil moko ya émetteur aza ko reproduire ba effet ya mokili ya ndoto yesu kaza koloba ngo babindotila bokozwa biyano makambo boza kotungisa mai ya bando lobango volonté na yete transmission wana esalami na monde des vivants tolobela ta bongo parce que kuna mpe azovivre mais na monde physique nde bongo ndombe te tozobotama na pouvoir mpe bokasi wana ya mokili ya molili ya tata mokili bokasi wana tozobotama na yango biso bayindo yango moni mundele awasala pratique ya koliaka ndambo ya bayindo po ye azwa ndombe azwa force capacité ya maîtrise ya monde spirituel ya monde ya obscurité mokili ya butu nde mokili ya ebandeli ya tata mokili parce que ndoto na yo batiaka lampe te mais ozodéfinir batrajectoire baaction ti ozomona yamoni banortambeli bazali banyama mpe bato oyo baofonctionne na butu donc butu ezali source ya existence ya tout être ya toute chose ya tout événement soki yo ozwi connaissance wana capacité wana okolisi yango ya koyeba mayema azolekela kuna ende bokozwa yango boye na physique boprévenir bodévier soki eza bongo mbeba bozwi baprécaution donc bai oyo batie mokolo mobimba bazobenga mokili wana ya butu bakoma bomoko na bango baza kose mélanger sikoyo tozwa koloba ete kindoki mabe nango ezomona na mabe lelo po bango mpe batumbaka basursa certaine époque na bamboka oyo toza ya l'Occident partout batumbaka mpe mais lere bazwi connaissance ya croissance économique nde ekomi sikoyo ya kotanga na kelasi oka occultisme occulte connaissance mais ekomi sikoyo caché. Or l'homme noir azobotama na connaissance na capacité ya spiritualité po amonaka na mokili wana oyo babengi bongo monde métaphysique monde astral eza kaka mokili ya ndoto mokili ya molimo donc okosala effort te l'homme noir po amona yango parce que bakoko alalaki koko azomona mayako ya lobi ayebisi bomoni yango afandi boye azomona yango donc l'homme noir lokwa deja aza couleur noire ana facilité ya mokili wana ya molili eza na semblance ya moto moyindo toa un effort te c'est l'homme blanc ye nde ifasala baexercice ebele ti apusana na mokili ya tata mokili mais biso toza déjà na mokili ya tata mokili. Voilà la différence. Yango moni baosala makasi l'homme noir atikala ignorant na makambo oyo moni kindoki eza pouvoir eza ba pouvoir moko inné oyo tobotami nango bacapacité na wana eza lokola badon oyo epanzani na bana bayindo kindoki eza moto akoma na capacité ya kotanga lettre sans fungola lettre mais nini sikoyo ezali mpo lelo to méprise yango totindika yango na bapays afrique kutu eza na ba Uganda bamboka nyonso wana kuna nzingazinga baka ya concentration mobimba bedi batindika ba vieillard bato baomona babande basorcier batika bana propre sort na bango lokola société erepoussa bango donc un sorcier c'est un génie c'est un savant c'est un créateur parce que mpona nini baokoma bongo parce que manque ya croissance économique pauvreté nde esali sikoyo bakoma bongo toya
soldat mapinga ana arme Kalashnikov ana munduki pouvoir ne yangwana force de feu yangwana bokasi naye aozali na pakete mazana munduki bien armé soki soldat wana azwi moral te et bopesi ye lifuti te donc veli botiki na pauvreté ori asala devoir na ye oyo abengamela sous drapeau oyo alapa bongo ndai teleka akokoma sikoyo donc devoir na ye logique ezali protection ya population et leur bien akokoma sikoyo na face au contraire destruction ya population na bien na bango akosakapare nango par moyen ya pouvoir aza nango ya Kalashnikov ya mitraillette ya munduki oyo aza nango eza bokasi mpo na ye ndenge moto obota bana mundu obota la capacité wana zamtu mosusu oyo asiliki alobeli mabe ezwi yo pesi ekandi sikoyo batiki l'homme noir na pauvreté ori asalela pouvoir ancestral na ye oyo toobotama nango toza kodeveloppe yango na sens négatif parce que ekuti pauvreté likunia ezokola veli na pauvreté nde mabe ezosalama makasi kojaluze bato koboyana bapoison tout ça ye te ngai kowelana nde yango wana batiki l'homme noir na bapromese moko utopique oyo ekose réalisaka te oyo eza baillusion batiki l'homme noir que errer les pauvres en esprit po bakohériter royaume des cieux. Or pauvreté eza source ya mabe eza mama azobota mabe abota likunia bajalousie nketu ezobotama na kozanga wana kuna lie oyo alie te alati te wana azwi mosala te donc soki toke na logique oyo yango il faut toza komépriser mpe sokosele yango eza mingi na bana oyo baza bapauvre bariche bamema bao na parti baza bata bascience donc vedi baolinga blanchir bango vedi bango nde ko baza na misolo bakende kotanga bascience moko soki oza pauvre oza sorcier donc eza travail oyo l'homme blanc azwaki ntan ya kosala ngonga ekoki tobenga na pauvreté fumuki mbanga alobaki na mbanja nsanda alakelama mabe oyo akoboya bomenga bana bandombe beto bandombe biso nde banzambe biso wana maîtrise ya spiritualité ebandeli mokili ebandi na jour te biso mokolo ebandi na butu parce que longengo eye koya metata mokili atikali ti lelo na l'obscurité omoni donc eza batribution ya satana te eza bolo te tozongisa likambo esika nango nyonso ya tradition ya culture ya bokoko ya baindo eya na positivité mpo ekumbilaki biso bolamu na bandi tolobi oyo esengeli na mutu nyonso tout homme et sorcier donc tobanga yango te nde mondele alobeli yango bana bandoki orienté bango to moraliser bango batanga nsiku ya Simono Anza po bacapacité wana edéveloppe na bango ebayeba parce que mokili eza mutu oyo azwi maîtrise ya monde spirituel akodomine na monde physique pour yango tobali eza source ebandeli ya connaissance nyonso parce que azwi maîtrise c'est pouvoir de la connaissance eza pouvoir ya transformation donc connaissance ya physique te eza spirituel mpo ozomaîtrise makambo ezangi corps physique sikoyo oya komonisa wana corps physique otia babilembo ke oyo formi tobengela yango boye omoni donc tout est spirituel mathématique moto akocalcule mais fatia sikoyo bilembo ya oyo yakanisi baformule mathématique baformule nyonso eza spiritualité donc moto azwi ana facilité ya spiritualité c'est l'homme noir ndombe tozobotama na bondombe na biso sikoyo balongola moto ndombe atiki ye ndombe physique mais kati ne bondombe longwe ndi akoye bongo mundele ndombe donc mundele ezwi nzoto mundombe et moi tokota sikoyo na accès à connaissance ya l'obscurité ya la nuit eza te nde tokuke kameli biso komofungula ekuke wana nde fumuki mbangu ya ntungunwa vuluzi matonde mokakozwa na fumuki mbangu 30 ya boloko tuko misatu nde bosombi pasi ya baili mpe bofungula ekuke tozonga na spiritualité ya bakoko babiso po todomi ndenge badominaka na ngipito biso bandombe batangisi ya bonzambe utangipito de bon totangisi molongo mobimba ya mokili soki mokili eza lelo parce que l'homme noir andemaki transfert ya connaissance na badomaine nyonso
lelo baya soko dominer biso parce que bazwi suprématie ya spiritualité. Tozongela mfumu kimbangu bakoko nde basantu, bakoko nde banzambe mpo na biso, badivinité na biso. Linga koko po koko pa linga yo. Mfumu kimbangu aza bongo fondation po totombola so ndako totonga ya Felika Matondo.